ngai aza victime na 2011 na élection 2011 pona tindaki biloko mama chika na mbujima pona élection ye na Félix bakangi nga na stamina de lifanga him un mois na 3 jours na numéro ya communauté internationale ya CHR bakangi nga na sali na ANR 2 jours sikoyo kingakacho banda bakabanda kena balobi ke naza très bakendo tumba ngai naza okomi awa grâce ya banani ba JR tango bamoni bazokende nanga bazobeta ngai nde bato aye kosauve ngai awa bato basauve ngai eza cadre républicain no bazaka liboso mama Marthe nde bazwi ngai baye bavandisi ngai tala ndenge naza wana koloba nini CG ye moko nde moto aza responsable ya makambo nyonso oyo eza moto mosusu te parce que soki amonaki te eningaki ezalaka mosusu soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba nakaki kotala ndako papa papa koyebimisa ngai baboma ngai nazoloba na mama naza na famille oyo eyebani ya mokenge shaka ha ndambo ebo lunda wetu akufi na mwena na chikapa babomi ye mpo na idps grande sœur nanga babomi bango na lufu mpo na idps 3 frères nanga babomi bango na mbujima ya bout portant epa moyeka sage mpo na idps ngai lelo naza boye lokolo moko eza masasi mpo na idps lelo nga nakomi traître ya idps récompense nini en tant que patriote congolais un patriote asengaka salaire te mais asengaka récompense nini onga naza nango na idps naza étranger te je suis originaire de kabeka mwanga de père et de mère mama nanga za moko ntomboli papa nanga za mwana ntambo soki lelo biso bakolo pouvoir bazosala biso boye ebongo motu lekizela bakosala ndenge nini donc marga olingi ozwa pine na misu na bino soki oyaka te mo lieutenant olingi omona ndenge bazobetanga neti nyoka siko mutu mosusu oza ta na pouvoir oza ta pembeni na pouvoir ta kozala ndenge nini okay